bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. Émission 5 minutes avec César Ngadi. Donc, on ne cesse jamais que remercier Batunyo, surtout au Bazolanda. Bisso na Club Original na 5 minutes avec César Ngadi, y compris l'émission Oyo Dani Azosala direct sur Facebook. Ça livre vraiment qu'au marché Nandenge. Bino Bozali ko Tala Yango. Donc 5 minutes, il y a les lots de Boébi qui est 5 minutes et comment coup de gueule et puis comment mingi centré sur politique parce que politique il y a beaucoup Nabiso et comme il tout passe. Ex-président Nabiso Azali Kuna Kanambe Azali ex-président à Salab élection 2 fois a gagné à Tambala Mokote. Liboso ba gagné qui na Mbemba. Yami Balé ba gagné qui na papa Etienne Tshisekedi mais Azali ka président parce que Azali qui faute. Même les amis truqués, mais à gagner qui, mais Sikoyo Azali na mandat mon côté, Azali na yé légitimité, mais Azali continue na yé ko sala musala na yé. Donc lobby, bolanda qui na kanisi boyebi que lobby ex-président Kanambe alias Kabila a witi ko nommé vice-premier ministre, ministre intérieur Yassika na Congo ya Henri Mova Sakani na kanis boyebi azalaki ambassadeur na Belgique ye mutazalaki secrétaire général ya PPRD au moni na place wana ya ministère intérieur parce que yo mutozo commander ba soldat ba tiaka mutapa bate ba tiaka muta confiance ba nommé bo moni ke Kanambe akomi na ina suka akomo longola mutubo akomo zo musabato mais sikoyo alongolié boyebi ke ndenge gouvernement zalaki sikoyo bakoyi ko bouger à moins que remaniement moko ya makasi soki balongoli mutu moko na kati ya gouvernement ndenge za sikoyo dossier ke likambo ezali et puis bozo mona ke premier ministre azawana Bruno Tshibala yo sa ne lokote parce que bozo mona ke Bruno Tshibala ko jamais ko nommé na ministère intérieur mukonzi secrétaire général il y a parti de PPRD. Donc Bruno Tshibala za na yewana kaka étiquette avant danaye. Donc vérité ezali boyi boyebi ke oyo balongoli ezali Ramazani Shadari na gazi komona kiebo azali donc sotolobi ke vice premier ministre ministre intérieur azali deuxième personnalité et à gouvernement après Bruno Tshibala. Donc balongoli balobi pour nani te balongoli mais sikoyo boyebi ke Kleboa tout le monde est d'accord biso pe to sala ben investigation na biso balongoli parce que yé Ramazani Shadari bazalaki na réunion moko na bananga o mukonzi ya seni o ya organiser tricherie o yo soki élection salami tricherie o egozala babanda ko solola masolo na bango ya kati bazali ko solola mais sikoyo ministre intérieur balongola ki Ramazani Shadari azalaki na audio azo enregistré akamati audio wana ateki yango na Jeune Afrique azo audio wana abimisi sikoyo ye Kanambe ndinga zali na réunion na bananga na bato musu bazo comprendre te ndenge nini fuite ebimaki basali ba makambo na bango titi ba o reveke ezalaki mutu apoataki bango ezali Ramazani Shadari omoni bino bomoni ke bato ebele baza pembeni ya ye Kanambe badingi na bango yete mais bazali ko banga kake ba se manifester sinote ba oboma bango be likamba bazo duzo siko ke peuple congolais toujours profiter pour tout le bana bile lo so ibino bo telemi bato tout wana ba flatter bomona rana Kanambe ba ko pakata bino bomoni preuve ke Ramazani Shadari akamati audio atekeli Jeune Afrique to sepeli ndenga bimisi fuite mais yebake diaspora ndeko za boye to sepeli ndengo pesi fuite mais ko kansate ke lelo ndengo za wana oya awa okomo posa onga na komo posa jamais to lingisu makambo wana te do parce que balongolo soki o démissionnaki yo moko lelo ba pese ke poste wana boyaki tongolo bake aboyaki ye moko ou bien ndengo yaki na réunion wana oyaki ata na masolo na kati ya poche tango bandaka réunion pou na dikosi bien na mbuchu wana tondimi penza ke opposant mais ndengo za wana balongoli yo koyela biso kutu ba masolo te ko ba o comme opposant o comme contre Kabila omoni siko ke bachaki wana siko balongoli yo osuka wa na fuite wana beto omoni ke siko comme na problème na ye Kanambe
un rancunier netier, un sanguinaire netier, yo osuka ozaka na ba problème sur problème. Donc ba remplacer na bango médiocre na médiocre mususu. Dobilo bokan sigo yo arimo va sakani osani. Aoyaka osala musala oyo kanambe akotinda ye. Donc bino moko bomonike vraiment ezali mawa mingi pona mboka na biso. Donc kanambe akomi na ye na suka, akomi na ye na suka na batu na ye moko ba proche na ye bazali ko trahir ye. Donc pour bomonaka ke ezali peuple faut tellement pour to sukisa makambo wana tina suka. Donc batu musu bazolo ba ke to tcheki fuitu wana to lobi ke Kabila soki a sali accident 3 fois soki ni neza le kuta. Mais non, mais ça va pas, non? Ezalata le kuta toza siko na guerre média. Ezalata le kuta bon siko makambo lo bana RTN seko nezala solo. Ba on peut ba kosa. Biso ata to kosmeto. Kosite za solo, ata to kosite za na problème. Ah bakanga ba diomi, bakanga ba jekoko. Bakanga ba tebele baza kuna na prison. Est-ce que basala makambo? Basala makambo te. Donc bakanga bango na makambo lo kuta. Donc biso ezali guerre média. Donc RTN c'est ce que lobi boy ba boy koloba biso to koloba yango. Kabila a échappé 3 fois na liwa mais yambala sima akobikate. Donc binomo bomoni vérité zali wana. Donc Ramazani Shadari, ex-ministre intérieur, vice-premier ministre, a tekaki fuite ya audio oyo Kabila na batuni bandoso la ndengi ba tricher mais na élection a tekaki on a Jeune Afrique yangwana ba remplacer ye bati secrétaire général à PPRD avec ex ambassadeur à Belgique, Lelo Yemutu a commis vice-premier ministre, ministre ya intérieur. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi et nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour un nouveau numéro. Dès qu'à dans le 5 minutes, nous vous laissons les soins d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kabila 2018 a aussi sa moteur au Koufa pour vivre. À très bientôt.